Mbote lisusu bande ko balandi to komo apindenge to mesana kokuta na biso na bino esengeze anga ya komona bandimini sotu ya to komo television oyo balingaka kolanda makambo ya malamu lobi moleki na lakisa kibino image bomona ndenge bazuko spolier ba terrain na mboka Congo na ville de Kinshasa tokekwe na province ya Kasai na Luebo na Njokopunda babuki ba maison ya l'État babuki ba école pour le diamant, bako buka bandaku ya batu. Bazina document ni bazina ngokune na tout ça na province ya Kasai. Kasai est la province où ça dirigé pas ya donner pied mais avocat mais c'est le gouverneur. Province oyo kuna bazo buka biloko. L'état congolais zate to awana kisasa na commune ya Mongafula, na quartier Lemba Imbu, eza site ba maraîcher bazalaka. Mobutu ndia inauguraka site wana. Ba ferme zali na ba bureau moto moko comme l'exercice ko te mokolo ya lobi to lebeki makam mais lelo to yawa na marche ya kafu o esalamaki ba mouvement citoyen nyonso ya Congo ba sanganaki na marche kuna na boulevard Lumumba ti ba ko tika memo na ambassade de Belgique ba lobi ne touchez pas à mon président et ça initiative o esalamaki ba mouvement citoyen nyonso tout ba lingi maponomi esalama lolenge mibeko likondi elobi président il faut ça la remise et reprise ndenge Kabila basaki na Félix Tshisekedi baboyi coup d'état na mboka Congo ba jeune basangani balobi oui to tambola mutu azana makanisi ya coup d'état na mboka Congo to boyi to lingi be élection salamaka to lingi remise et reprise to lingi wa transparence na zala to yeba na neshwaki aishwaki pona nini afani pona nini makanisme ni nazala ko pesa pona mboka Congo to boyi ba coup d'état to lingi kimia na mboka na biso botre ba pays ba coup d'état salamaka asi ba pays na kimia zalaka otali Libye na Libye kuna ba Kadhafi kimia zali ba pays ba coup d'état nyoso salama ba sa kimia te yango ba jeune ba sanganaki ba libye te biso telemi de so mona de so tala na monde ba pays ba coup d'état salama kimia zalaka te to boyi makambu ye coup d'état na mboka na biso Congo to lingi ba élection salama bonne de forme aux politiciens aux général, aux députés, sénateurs, aux coquilles, sa candidature na yo, au battre, challenger na yo, point barre. Donc, boy, ma canisia ma bé, y'a pas d'ongolo miso. Donc, ne peut qu'on ait n'angamou y'a les amis d'Endeko Eliezer, où ils ont dirigé par Maître Nicolas. Alors, moi qui a, on a commis la Kisasa, qu'on inspecté ma travaux, accueilli qu'on a inspecté ma travaux, na Kitambo, na l'isanga y'a ba handicapé. Atali ba wese atali ba condition de vie bandeko baso vi fekuna bolanda ka na émission mukolo malelo mais na lingi bolanda nanu descente ya maître Nicolas ndenga kenda ko sala visite d'inspection kuna na commune Kitambo atala ita ba wese on ba tongaki ba couleur atiaki bandika ba vivre na bitanini asuka yipe wana te na mwa mukie na ye azangi te ko pesa bango mwa mai mwa eloko po na mwa mukie na yesi. Il y a des visionnaires. À côté, honorable, ça chargé dans ma camébélé à la population, à la handicapé, à la veille, à la orphelin, à la orpheline, à la famille, à la pas ça fait mon tous. Dende ko ma kanisi ya kosunga. Asali et le va bengi les amis dende ko les bolanda de cette sur la commune ya Kitambo. Nazali Nicolas Wemankoy, nazali coordonnateur national na yaki na ndelo na ngai epe ayi ko loba ko yiko yinza bino azana. Mbo na ngai monsieur Bondamba Kimoto Dali, nazali DAF, DAF na association ADN. OK. Yango wana. Nazali association oyo bengami na kombo ya ADN. Les amis d'Endeko Eliezer Tambwe.
tozwaki likanisi ya kobanda kolandela bamisala mike oyo ya sala po ete ye aza misala ebele akoki kokende na loja akoki kokende na bamboka mosusu misala ye asala soki moto alandeli yango te peut-être batoilette esi etonda peut-être esi ebukana lokola ye alikaka chaque jour te yango tozwaki likanisi ya kolandela makambo ye asala tozalaki na commune ya Kinshasa na centre mosusu epai bandeko na biso mosusu baza kuna ntango tokutaki tobongisaki oyo towaki kobongisa mpo tokutaki bango deja batoilette eza ya kotonda mai esi etondi bakomi kopepa batoilette na maboko nde tomekaki kosunga bango baye profite yango tolobaki ete tokoleka bisika nyonso ndeko eleze asala misala po ete tolandela yango lokola toyokaki ke mwa misala mosusu esalamaki awa na centre awa kotia Kitambo nde tozwaki likanisi ya nabao komonana na bino mpe kotala bamisala yango esalamaki nde nini mpe makanisi na biso eza ndeni mpona koameliore yango principalement objectif toye na yango wana soki mpe bino boza na difficulté moko to baproposition moko to likanisi moko mosusu ya sika oyo ekoki komema biso liboso bokoyebisa biso tokonote après une semaine to 2 semaines soki makoki mpe emonani tokozonga po ete toya koresoudre likambo wana. ya liboso eza douche bakaro ndenge tokɔtaka na bavelo bakaro elonge na se toilette oyo elandi lokola batiaka PV babenga PVC batiaki ya S oyo bati oyo ya monene ndenge ebushaka nango papamba tokangi yango sika tosalela te toilette ya basi etondi ekangami ya biso mibali ezosala apart toilette wana oyo tokangi PVC esala te bon difficulté mosusu ya makasi en dehors ya misala ya sala eza porte tozosouffrir otala biloko bamédecin sans frontière asaleli biso ye moto asali kati banini bamili bazokɔta kolongola bampoule okata baoto okata singa nini babena terre okata terre batie nango soki porte ezalaka makambo wana epo esalaka porte eza koteni eza mibale kote basi entre moko eke toilette moko ekangami mpo PVC batiaki eza ya moke yango bobouche yango bakaro mpe kote ya lokola bokotaka na bavelo elongwe ya mibale ya misato toilette ya basi etondi bokangi ya minei to 4e eza porte bamiyibi bakotaka po eza polele eloko ya kokanga eza te ya mitano eza courant nde ekomi na page il faut kobonde pa baconditionnel basalela bino départ unique nzambe asunga biso boya ovide ezala pa bamama ezala pa biso badare wana eza rempli et puis na lisusu wana toza na bakintiekpa soki oye otali ngai na nzoto overifie okoto ata misato mingi partout bakintiekpa ezali tosengi ke na ngolu na bino na mawa na bino boya kotiela biso bakisi wana po ça ne va pas. Alors lisusu papa amemelaki une partie ya bamusu bandeko mosusu bazwaki te. Alors bandeko wana baza kolela mingi bamusu ekokaki te ndambo mosusu etikalaki baza kosenga papa ke lere mosusu soki makoki ezwami aye kopesa bamusu wana. Ngai naza mama sociale papa Eliezel ndenge atindi bino lisusu awa seke tolalaka ni elongo tolamukaka ni elongo abosanaka biso te ya liboso yango topesi no merci donc ye moko ayebi mama sociale aomona kaka ye moko
ye moko ayebi mama sociale oyo loba nini oyo nasenga mpa na bino ezali aide tandi toza boye tolandaka mingi bacommunication na télévision baradio courant vraiment mpa na biso eza vraiment te misala kitoko esalami mais courant evanda mpenza installement eza te tosenga bolukela biso bosala biso départ unique ezala mpo na biso moko ke non tokendaka lia nyonso kosalaka désordre national eza bien te et puis là so bapesi biso état de droit eza tosalaka badésordre te so tosali désordre moko na mboka azomona sengaka banomona biso toyaka mystique. Papa Alphonse Mabuzi nazali vice président ya centre na nge boye kotala biso tosepeli mingi kasi susi eza na kati na biso na mitema tozali awa batelier ezali te yango tolingi kosenga na ndeko Elizer na ndenge asalisaka biso honorable toza kosenga ifo to remonter awa atelier ya couture ya cordonnerie bamama mpe basalaka basuki bazali donc mpo na kesi na biso tobombaka ne fiske quelques francs ezalaka na kesi na ntango ya pasi mpo tosa sortir nango basociété mpe lokola Vodacom na RTL soki moyen kozala totia ata bakabine na liboso kuna mpo ekotisaka mbongo na centre mpo tozali mpenza kopanda boye misala eza te batelier ezalaki mpenza awa mingi kasi batelier kufa soki akoki kolukela biso bamashine lokola ya couture ya cordonnerie mpo totyawa mpo esalisa biso toza mpe na badifficulté moke mpona bana na biso baza kokende classe kasi babengani bango moye tofuta ba $150 wana eza te ba $200 eza te bana bavandi na ndako tokosenga na honorable en tout cas asalisa biso mpo bana bazali avenir oyo ya Congo oyo ekoya biso batata tokomi kolemba kasi bana wana soki batangi bakosalisa mboka na biso na suki ndenge wana otala batoilette yango po bino bolobi biso tomoni te moye tondimela bino eza te
mission principale na biso ezali toya koinspecte travaux honorable asala toyoka mpe bino bosa oyo ya bino komisa biso tobanda korefléchir nde nini tokotrouve solution lokola tokoki toilette ya bamama eza ya kotonda moko ya porte moko ya bapapa eza ya kokangama mission principale toyaki nango yango wana tomonaki ke tokoki koya quand même maboko pamba te lokola na bafete biso tozalaki te nde tozwaki mwa tete saki ya los po remettre bino eza moke par rapport na banombre toza na yango toza na bino mais c'est ata koko ya loso moko selon makoki toza na yango soki nzambe asungi biso lobi tozwi oyo eleki wana tokozonga mais mpona biso le plus important est que bokende na batoilette à l'aise baportail na bino ekangama courant ezala parce que kolia nzala esilaka te ata nayeli bino sansaki ya los bokolia mais soki outi kolia kuna na bawese moyen ose soulager à l'aise eza te okozala kaka mal à l'aise yango wana je crois que soki mwana moko azali akoki ata mibale bakende kozwa yango na kati ya motuka awa voilà nko yango wana soki lobi nzambe apesi biso makoki eleki oyo tokoya lisusu mpe tokosalisa bino biso peut-être tozalaka na mwa facilité ya kozwa ma lipa mais peut-être bino bozala na facilité yango te yango tomonaki ke atake tokendeki inspection mais tolobi tobimela bango ata kopo ya loso moko toza nango bandeko na biso mpe bayebana kolia voilà un peu. Yo moto lobi muke mais na miso ya nzambe mpe biso tomoni yango ezebele ebele bazolekawa baokipe biso te etalaka ndenge papa azomitungisa amitungisa terme nini alobaka pesa moninga sourire nde bandeko bamoni boye tala ndenge bazosepela makasi nzambe apambola ye azwa makoki ebele po asunga biso na misala oyo nzambe akotikaka ye te akobosanaka ye te akozalaka na ye elongo na misala na ye na nyonso oyo ye azosala mpona bomo ya baenviva avec amikali nzambe apambola ye akomela yesu. Merci beaucoup en tout cas nasepeli makasi na eloko oyo papa egeze nasalaka mpona biso tosaka napesa moninga sourire te toye mpe na les amis na ndeko eza biso nyonso tokomba les amis ezalaka bango te biso tu toza na kati ya morale wana donc merci beaucoup ye alobi eza loso moke mais mpona nga namoni na nombre ya centre toza nango awa nde tokabolaka ekoki po mutu peut-être asombi madesu azozanga loso to fufu loso oyo ekosunga ye eza vraiment moke te eza ebele nzambe apambola yo akanisa bino na baide na bino na baobjectif na biso topesi bino baprojet ekende liboso nzambe abatela bino na banzela na bino. Merci beaucoup. Mbote ndeko Didier. Bonne santé. Oui. Santé malamu na ngula nzambe. Mikole uti ole katumona kibino bone ko inspecter ba toilette we salama na commune Kisasa. Na toujours na centre ba handicapé. Awa boye na commune Kitambo boye soko vérifier misala comme bino boza les amis de Ndeko Eliezer. Donc toyeba bit ya tourner na nyoso za pona nini. Oyebi ngai na lobaka tango nyonso
mutema malamu honorable Eliezer azalaka nango isengeli biso nyoto to soutenir ye po ete ba koko balobaka ete musapi moko ekokoka kosokola elongi te. Azalaki na Mbujimai na kabine asalaki une semaine autaki kokende na Madrid na Poto moya yebake ba toilette eza déjà bouché awa ezate moya yebake ba toilette eza bouché na commune na Kinshasa ezalité yango to sanganaki na bandeko po ete to étudier makanisi ya ndeko na biso honorable Eliezer na volet na ye akosalisa bandeko po ete to yeba nini ezangi po ete biso to zwa relève to ko mwana ngoti na suka. Okay, nini ezangi po bo zwa relève bo ko mwana ngoti na suka. Nazolanda yo tango zoluba nazolanda yo ndenge zotambolaka Maître Nicolas omoni batu nyonso bandolanda Yesu Masia totalaka filme totangaka Bible mutu na mutu azalaki na bis oyo andolanda Yesu Masia na nsima mususu Yesu amonisaki ye mususu Yesu alamusaka mwana na ye mutu na mutu yo tango zosala eloko oyo liboso ozomona nini? Ngai nazali komona ete bandeko na biso bazwa sourire parce que ngai naza na mwa musala na ngai muke na salaka nazwaka sourire na musala na ngai me bandeko mususu bazangi makoki makasi na nzoto po ete bazwa oyo ngai nakoki kozwa eloko nyonso tozali kosala po ete bandeko na biso basepela parce que soki ndeko na yo asepeli nzambe pe asepeli pe biso pe topambwami eloko mususu ebombami na nsima na yango ezali te ya mutuya objectif na biso ezali ya kosalisa bandeko na biso bazali bandeko na biso soki mutu nyonso atie loboko na libenga na ye asalisi bandeko na biso nzambe akosepela eloko moko tobombi na nsima ezali te ezali kaka bobele kosalisa bandeko na biso ezaka beko kosalisa bandeko na biso awa na kitambo na kitima muke touti ko vérifier ba toilette to pe pa basalaka bazongo inene etondi réaction na moi ba dossier o bandeko na biso ba pesi président bandeko na balobi bazana difficulté binte kwa courant portail ba OEC réaction na yo attaque yo uzana ko landela ba action ya ndeko Eliezer ya solo nazali ngai mon côté tozana équipe oyo to dirigeaka ngai naza coordonnateur adjoint coordonnatrice adjointe azali daf tozana ye azali awa pe bandeko mususu bazali ba chargé de projet pe ba conseiller juridique bazali na zu ba doléance ya bandeko balobi yamboyete ba toilette tondi ya ba mama ekangami ya ba papa moko ekangami ba karo pe ici baby balobi ba portail photo tchela bango po ete ba miyibi bakotaka na kati baya ko yiba ba biloko na bango mususu bitekwa lokola omoni ba toilette soki etondi ebendaka ba salite ebele ba nyama mike basi batondi esenge baya ko désinfecter ba doléance na bango nyonso to sitolandi yango kasi to ko étudier na ba membre na biso po ete elongo na bango ne to sangisaka 10 francs 100 francs po ete to ya kosunga bandeko et puis tozali ko benga bandeko nyonso ya bonne volonté ba accompagner honorable Eliezer à travers notre association po ete elongo nde to lobaka na kati ya slogan na biso elongo nde to kokoma mutu moko akotika la kokoma te elongo to sangani otu honorable Eliezer na ba action humanitaire na yende to kokoma soki mutu alingi pe adhérer a pousse na pembeni na bino les amis de ndeko Eliezer Tambo akosela lolenge nini? En tout cas ba condition ya adhésion eza na kati ya statut na biso soki mutu azali na makoki te o babengi aza na mbongo te adhésion eza gratuite mais soki mutu aza na makoki règlement est fixé que adhésion eza na 10 000 francs mais soki mutu aza na makoki te mutu alobi azala moko na kati ya libota na bino bokoki kopekisa ete po aza na mbongo te parce que mbongo eza malamu kasi mbongo ekoki kozala barrière te po sangana na bandeko na bino message fort européen na bandeko to bakolanda biso sikoyo ba kongomani nyonso oyo balingaka pe makambo oyo ndeko Eliezer asalaka batambola balingaka ba pousse na ba mona vision na ye batalaka makambo ya zosala bazwa makasi wana te bandeko pe mususu bazana posa kosalisa bato bamonaka nzela na yango te wa message fort européen mbela une minute ya kotala bandeko yo motali caméra opesa message bandeko na biso ya basi pe ya mibali boyebi bonne volonté honorable Eliezer azaka nango pona kosunga bandeko na biso kasi honorable Eliezer aza na makoki mingi te azali pe ye moko akoki kokende bisika nyonso te yango tozwaki likanisi ya kosala association o babengi les amis de ndeko Eliezer Tambo
ADEN en sigle ezali asbel o ezali kosunga bandeko o ya biso ba personnes vivant avec handicap ezali asbel ezali kolandela ba misala o endeko ileze asi asala ezali asbel ezali kosala bilanga po elesa bandeko na biso o bazana makokite boya to sangana elongo to sunga ndeko eleze na likanisi na ye ya kopesa bato suri na likanisi na ye ya kopesa bandeko na biso o bazana makoki ya koluka te eloko pete balia boya to sangana bobanga te biso tozala lisanga ya bato ya lokuta te nyonso kopesa ekokomela bandeko yo kotindela boya to sangana to sungele ndeko eleze boya ko adere potoki to komi ebele nde makambo ekotambola malamu toki tozali muke en tout cas makambo ekotambola malamu te. Okay, merci bandeko balantezo ko bato na émission tous askoyo DAF il a saka trahison mais bon ezali ndenge bato bamonaka makambo mais je crois que coordonnateur national azawana yende peut-être a sa témoignage na biso malgré que babake kozala DAF eza trahison mais biso eza trahison te temoni bino awa bodi ko inspecter ba travail oyo ndeko eleze asalaki awa na kitambo bote comme na kisasa ele bozana comme na kitambo boyoki ba doléance ba ndeko place basalaka bazongo inene eza bouché kuna oke kuna ba douche portail courant ba difficulté ndenge na ndenge bino les amis de ndeko eleze tambo tango botali bomoniti réaction na yo attaque moko ya ba membre ya association. Réaction na biso ezali kaka que tomoni lolenge nini bato la ezali ya rotonda ndenge nini ezali na mwa etao esengeli kosalisa mwa misala toko décider na donc na nani na caméra na binote ezali na kati ya association de toko fanda toko examiner eloko moko poto ibambala sima lolenge nini toko zonga pona koya kosunga bandeko na biso makanisi yango na les amis de Ndeko bozo ka ndenge ni. Vraiment, je crois que le coordonnateur il est là, il peut tout répondre par rapport à la question Anna. Pour y visionnaire visionnaire donc question tout ninge zalié donc yende munta koko répondre nango. OK, bon bandeko balanda biso comprendre que non ezaka ambiance émission lelo DAF. Moi message fort ya kopesa na bandeko nyos ba kolanda biso par-ci par-là. Baza pe na besoin ba adhérer na vision oyo. Est-ce que vous comptez qui peuvent âge ils ont tellement besoin mutu to ndengeni to à des autres librement ndenge mettre Nicolas Utikoloba. Je crois que na robandela makambo cordon à lobité et izali kaka ndenge ya lobi wana tozali ko senga na bato nyonso oyo bazali na besoin ko ya ko adhérer na kati ya ADEN ezala oza na Paris ezala ozali na Bandundu ezala ozali na Kisenso ezala ozali na mboka nini soki omoni ke oza na besoin ya ko adhérer ata na musika ezali possible. Ezali possible tozali na bureau na biso ezali na nani na Sabena oyo nyonso za na besoin ko adhérer numéro ezali akoyi ko benga partir numéro wana tozali pe na besoin ya bato pe bazali na besoin ko sponsoriser bao bazali omoni ki ata yo moko pe oza na mbongo no efande zo sala eloko te na ndako ekoki koya o adhérer makoki wana tokokende ko tyango na kata libenga moto te tokozwa yango tokoya kosunga kaka bandeko na biso donc pour moto ya ko adhérer ezali na condition moko te kaka ndenge cordon lobby soki moto azana makoki te tokoki opekisa ete ke azala elongo na biso mais soki moto amoni ki alingi aya pepo aya na moins 1 plus na eloko tozo sala aye na 10 000 francs na ye po aya elongo na biso ezali pe mabete ndeko Eliezer ayaki asali misala na misala sala ki wana atana ndako soki suivi ezali te tango papa osali eloko me suivi ezali te eloko etambolaka te lokola ye azali na ba occupation ebele yango wana biso tokitaki na terrain po toya kosala inspection elongo na ndeko na ngai. Alors ba oyo misusu bayete baza toujours elongo na biso moi empêchement ya misala mais ba oyo pe balingi baya ko adhérer porte ezali grandement ouverte baya tozali kozela bango po ete to accompagner Ndeko Eliezer na misala oyo abandaki pe toya kosalisa ye na cadre ya inspection pe kosunga place moi koko so ezali to fanda elongo oya ye na 1000 francs oya ye na 500 francs to sangisi pona kosunga bandeko na biso oyo
bazali na kati na esika o. Ok, merci mingi, merci maître, merci Bandeko Balandiato comme wapi. Babi troisième descente, les amis de Ndeko Eliezer, Bandeko Akisenso. Orphelinat. Bandeko Orphelinat Kisenso, tozo kitakuna toye babozo ki combien de mbetu, combien de mousse. Ezali, bambeto nge bukana to ezali. Donc troisième descente na bango. Bandeko ya commune Kisenso. Tozo kitakuna semaine prochaine, Maître Nicolas. Les amis de Ndeko Eliezer, bango ndenge moni batelemi awa, bango nyonso tina commune Kisenso, to kenda pe ko visiter. Boende ezalaka bandeko nanga bomone sengo pesa muninga sourire ko la politique autrement dans la formation de Ndeko Eliezer ko former balobi il faut batu musu ba sepelaka no ngala sepelaka pouvoir obile boko so salaka pouvoir ya mabe o ba konga bazo salaka donc yo il faut sepelaka ba so ko sepelate yo zu pouvoir yo na mwasi na ba na boko la malamu mais batu musu ba la malamu ezali te pouvoir ezali tango comme ministre il faut population wana tango comme député aussi ba fota kioti rapport parlementaire aussi la ngondenge nini yango zo mona kisasa Congo zo évoluer te ba député mususu orgueil et l'équipe mingi rapport parlementaire ça la maraté bazu farage parlementaire 3 mois ya keni na poto 3 mois comme les commerces abo sani ke ezla donc motuluku ya batu o ba ko voter ba comme la place wana abo sani bango et comme nango non na malade na keta la mois ba nangal et comme les enfants d'abord les femmes d'abord la famille d'abord c'est ça langage ya ma député yangwana peuple congolais nazo benga bi la vigilance 2023 calamité il faut qu'on sanctionne na ba député provinciaux souci biso ba député provinciaux ville qui ça ba député provinciaux ville qui ça ba député provinciaux ville qui ça na bengi bino combien de fois soni wapi comment ba député se poser peuple boy comment ba député tout un peuple en otage et ça la ka e ba ndeko na to le baté Botra sikoy ba mouvement citoyen nenge ba sanganaki ba lebi ne touchez pas mon président to boy coup d'état dans Mboka Congo so lingo c'est ma ponomi pesa candidature yaka talisa biso ma candidature talisa biso vision na to ko voter mais na coup d'état et ko sala ma makolo mo na Mboka Congo te tala ba pays o ba coup d'état salami ndenge ba zina ba fonctionnement lelo des autres sur des autres bola na bongo li sanga ya ba mouvement citoyen to sa bongo na boulevard du 30 juin. Na ndenge longo bani coup d'état donc ça mboka sima je ne pense pas qu'il y a un mouvement quoi c'était coup d'état donc on a Congo on en Afrique besoin indépendance quand indépendance de la totale yango to boyi coup d'état a to ke ti ambassade à Belgique donc des peuples même la biso OK ça va to boyi coup d'état na RDC bato
Viva! On est là, l'article 64. Tout groupe d'individus qui tentera prendre le pouvoir par force nous trouvera sur son chemin. Nous sommes là pour protéger les institutions de la République parce que nous sommes démocratiques et aussi constitutionnels. Nous sommes là pour soutenir le chef de l'État, le président de la République. Voilà tous ces gens, la population qui s'est prise en charge pour accompagner ces institutions jusqu'à ce que le peuple soit gagné. On est ensemble. On est là dans notre marche de soutien au chef de l'État, Fatih Mercure Rouge. On faisait pour les cabétons. On n'a pas besoin de coup d'État dans ce pays. Parce que aussitôt avancé, dans la post-démocratie, développement et en moka surtout, que la jeunesse soit très bien prise en charge. Seule personne qui a la volonté à recevoir moka oyo, depuis Kassavu Bouti Lelo et Fatih Mercure Rouge. Nous vous donnons la chance 2023, Fatih ou bien, ce qui veut dire nous avons mobilisé jeunesse Nyonso, il y a un mouvement citoyen, une association et quelques partis politiques qui ont volonté. Parce que tu as un parti politique pour nous poste mais pas parti qui volonté pour moni, bazawana pona kolobano, na etali coup d'état. Point de chute, et l'ambassade à Belgique, on fait sa mémo, on n'a pas besoin de coup d'état, le temps est déjà révolu. Fatih Mercure Rouge. Mais l'élection, à ce pays Makashi, nous allons surtout au Longo, soutenir l'institution président de la République.
Facteur politique à Chika, dans le système politique na biso, je suis bien honorable à Chika. Pendant tout ça, Bengi, le lauréat de Lukunga, honorable Tambo Eliezer. Moko Abeli, a soutenu la bonne valeur. Et a soutenu la Sengeli et poussé Mboka Liboso. Oyo, et ko poussé Mboka Liboso te, amène la Rachima. À côté raté. Awa, to soutenir l'institution présidente de la République pour la essayer de protéger l'institution parce que c'est une institution mounene. Le mot président Rabimaka, alobaka bien. Naza Eli, il y a Oyo. Naza président, il y a Oyo. Baponinga na o baponinga te. C'est un président fédérateur, un président qui aime tout le monde. Ceux qui l'ont élu, ceux qui n'ont pas élu. Yango jeunesse à sœur, ils ont thème à Liboso, ils ont le baboé, toligni coup d'état. Parce que moyen où il faut sanctionner le chef de l'État, et dans en élection, tu recule pour limiter coup d'état parce que quand tu as un ciment, et c'est un qui est bien et qui est licolo. Biso, un mouvement citoyen, une association, un parti politique. Yambo Kanabiso Congo. Tosangani mokolo ya lelo pona kotalisa bapaya nyonso oyo bakobundisa mboka na biso Congo oyo balingi po ete mboka na biso kende liboso te kobanda 1965 97 2001 oyo coup d'état esalemi na mboka na biso bao nyonso ekosalema ekopesa biso courage ya mboka na biso kende liboso te yango tosangani mokolo ya lelo pona kotalisa bapaya ete tolingi mboka na biso coup d'état esalema te tolingi soki population emoni ete oyo chef de l'état to mokambi ya mboka na biso akokoka lisusu asali musala malamu te balongola ye na ba élection tolingi babanda kobundisa babanda ko remplacer na coup d'état oyo tobengi bazwa pouvoir na makasi ya manduki oyo toutaki koyoka te yango tokosenga na bandeko mabele ya bakoko na biso batikela biso ezali République démocratique du Congo tolingi po bakabola yango te basimba yango te na wana nyonso touti kolobela yango tosengi na bango biloko mibale ye yambo ezali ba longola biso sanction injuste oyo babengi embargo ya kosomba manduki yango ezo rendre biso faible po to esali mikolo ebele to kosomba manduki te to kosenga na communauté internationale po batalela biso eloko wana ya mibale esengeli République démocratique du Congo mabele ya bakoko na biso na Union européenne to banda kosolola na sincérité
oyo tolobi ezala na hypocrisie te ya balakisaka biso combien bako soutenir mboka na biso tangu mususu bako financer ba rebelle kaka bango wana bako organiser ba coup d'état na Afrique soki mwana mboka Félix Tshisekedi Tshilombo to population emoni ete akoki kozwa deuxième mandat te ako sanctionner na ba élection to boyi ba coup d'état message tozalaki nango mokolo ya lelo yango wana. Merci bandeko balandi ya tokomu wapi makambo ya malamu yumela raté bonde ezalaka mais bandimi ya tokomu wapi botika soudé parce que l'air est grave to so cause masiko moni ya tokomu na tango nango tango yango likambo na tango na yango oyo tango ya Didier toko beta masolo bandeko nanga na yebisi bino oyo nyonso ko simba peuple congolais oyo ko simba eloko ya l'état oyibi osimbi eloko ba congolais osimbi congolais na nzoto okomona biso drapeau eza toujours na sima na ngai parce que makambo to somo na mboka Congo na yebisi bino sur tous les plans makambo lezo tambola te bile boye bosangani coup d'état nini bandeko bango batamboli baboyi ne touchez pas mon président coup d'état de boyi boyoki makanisi bandeko babimisi merci mingi na bandeko nyonso ba mouvement citoyen bo sangani na ko soutenir chef de l'état vision bostoni makambo ya malamu no ya mabe moto nyonso to boyi makambo ya coup d'état na mboka na biso Congo bonde ezalaka tokotika bino te bandeko na ngai boza toujours scotché tokokena bino ti na suka tika te kimia kolonza mbeza na bandimi nyonso ya tokomu wapi na kombo ya Fumukimbangu tokutema ko malobi.